ils en a auto moni na ba image mais ça na ba autre moni ba image té neti manda chante le wenge 4 fois ah vous allez inviter mais allez même tout bazaba vous avez invité ça m'a ça qui reste à travers rien na mtamu pe kutu na ba mbongo ba chate mais bandimi basangana ba beta parce que pourquoi basangana na ba beta batali l'unique clan éthique na Congo au baza vivant unique clan basangani to moni maman événement tant on a mon qui moi j'ai ainsi premier long na ça qui na parlé na bolichi mais sans carassu na wenge azali azobeta masolo azali olongola ye bonsoir beta masolo azali olongole yo olongole ne combattant nyo surtout en soit fanatique à BCBG 4 fois de tout terrain soki fanatique te ayoka tandule na soki na banga corriger ba yaya pona lingake mingi te solola ne mingi mais makam suba lo ba défaut maka histoire ya sala wengete wengende mtu esala yi ve Zakari a sala wengete wengende sala te batu ba bosa Zakari a apporté la musique congolaise polémique karaké bosa la débat oya legi nani ote oya legi nani ote ya biro de lo bazo musala ko longola kaka ba mise na orchestre. À mon avis, Mister a répété. Oh, mais ça, Mister faut répéter. Pourquoi il faut qu'elle ait la bière et un orchestre? Mais la monnaie Fuji a répété dans ma tête. Ballon le Fuji. Surtout ballon Fuji. Yo reconnaît ma Fuji. Yo reconnaît ma Mombamba. Wana Mombamba. Yo a plus riche que Fuji dans le public. C'est pas le bistico. Bah peut-être ta papa chéri na kita na yolo. Laissez les Congo au Congo. Les tinga na lire pour na papa chéri. Donc, so tu mi papa chéri. Ataya peki singa mais yo faut yo. So yo peki ça na sima mais yo faut yo na boyi. T'as fait ça que le fait na mais na boyi. Viens dans ma belle balabala moko viens dans ma boye pas tout mi pas na liap Congolais solo. Chers téléspectateurs, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale respect. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, je rappelle à tout le monde que je suis dans la commune de Kitambo, les enfants de Ngembo. Vous êtes scotchés connectés à suivre cette émission. Nous sommes sur l'avenue Kivula, c'est là où nous allons tourner cette émission avec un grand porte-parole de la République démocratique du Congo qui évolue au sein du groupe Wenge BCBG de Papa Chéri Bin Adam qui est figure emblématique de la musique congolaise. Je rappelle à tout le monde que l'album de l'artiste Bal de Match sera disponible bientôt. Nous allons en parler aussi dans cette émission. Et puis il y a un projet qui va réunir les artistes de Wenge Musica BCBG 4x4. Donc le projet aussi sera disponible bientôt. Blanchard Moussaka, je te salue. Ouais, merci de nous avoir reçus ici à Kimvula. Le plaisir est partagé. Mon ami, c'est carré ma salangaï. Carré. La mode d'avion pour se lancer dans la ramasse. Donc, c'est l'équipe bien, l'Angolanda, Benza, Mazo Pesa, Yabagna, le Kamutu, Kansarai, tout le Basogi était né Mabé. Donc, vraiment, l'équipe bien, pour l'équipe bien, la Monza, bonne mine. Donc, voilà, caméraman, caméraman, la biso. La piste cordon, t'es pas allé. Affectueusement, bon pasteur, Clovis ne filme pas. Clovis ne filme pas. Voilà, famille Nangaï. Pasteur, Clovis filme pas. Famille Nangaï. Donc, sans oublier, et puis, il y a Théo Zambrota. Il y a Théo Zambrota. Il y a Théo Zambrota. Kokuta, nena okuta nete ndenge moko. Muta qui m'a téléphoné, l'unique patron qui m'a phonité. Il y a Théo Zambrota. Mais quand on bipa bengo 50 fois. Anote non non bon into bipa qui ma bengio. Il y a Théo Zambrota l'air $, et là là té. Il est sûr que ngasi abenga ngapela pesa $500. Abenga blasha o la pesa $1 ba 5 jours. On a fait ce qu'il a dit on colorana. Il y a $, et là là té. Na Congo batika la moté. A vous appelez sur le lolo ba bossane qui appelle ça qui appelle sur les sous. Ngasi akabana na poche. Ngi utakabana na poche c'est so mo na poche likola baxelio. Ngati ka pierre so akabla moto. Il y a Théo Zambrota. Théo Zambrota et puis je vois directement le code mondial il y a Willy Moucheni. Il vient parler. Willy Moucheni. Premier mutakabela nga $5,000 tant on a bandi musala na wenge. Et zalaki apesinga lelo lobi na 8 tendai. Troisième jour nango Silva Mabanga. Même nga toleka. Na bossa na bango te. Première fois pena que obani pena boulot 5 chaba ya yo. Ya Willy Moucheni. Na respect na bango. Papa Chéri il faut pas aux aller ingrat na batu ba idaka yo. C'est très important. Bonjour Yaya. Pour belle ba comment na bolingo ba pesa mingi batu bolingo kombo. Bolingo ba pesa na kombo. Le pan aussi salité kombo kombo le libino. Alors on est salité. Mais comme autant on doit salité pour me mettre mire. Est-ce que bon na bon de éviter. Mais si ba pesa bolingo ya
bapesa na mombonda otia kangeli moto olamba so sandika moto ne komi près batiaki na loboko balongo na chodi vraiment OK eloko tia na loboko olongo na chodi donc même eloko apesi même bolingo obandaki ya lukuta de ce que fo bolingo te ya te zambota te des fois ya Willy Musheni te et puis tobosani soutien na Angola Alex Fumusi hymne national je te salue ya pas Zambrota Alex Fumusi solo la bien hymne national on te salue mais habité ba patron na biso na kute na bango mingi on dit batanga classe mo bolinga okaba na ba te na mona batu ka net ndemo. OK nous avançons l'actualité so constant na sala ba patron belé ya wenge ba ya Willy Musheni ba tene maboko banque ba PDG Ali Maimuna ba Sylvain Mabanga ba pauvre Cardozo Mwamba la plupart vieux costumari ba leader ba prêtre na tout on a vivant na bona wenge Ali Maimuna pas na gisa ça poto ba coup de pasteur ya PDG ya kaza azonga kama siège dans Paris so la constant na sala na bango dénominateur commun na bango tout ba mela bien ba sans alcool planer les gars ba ko meka sky mais bière pena bière c'est la question ne comprendre raté biso mona uzanga no mbongo bando uzanga no mbongo oyo ba na goût ya bière en débat salé là on met la tête quasiment ndamba l'actualité masala mukania nani susu mukania to betani na ba les grands jogo quoi mukania za dana ba na famille wenge donc muta watanga tato betali solo wenge ndingo yeli wana donc grand et Richard mukania donc bango pena bato babandi babiro wenge babiro na onsko mona na expliquer ça différent na babiro to mona lelo babiro na ba Richard Mukanya ba ya oso sango ba maître Magouche ba cousin ya président Wera ya Rojani wa ba Mirando cousin mususu ki Japon po bandekone ki Japon ya Rojani wa ba Mirando la Dance Montana ba cousin propre ya Viensone siko mona biro na bango na babiro lelo pena c'est le jour et la nuit bango ba na musicien vous avez fait à la lâcher bango, Adam a lâché bango, bah le club est formé pour qu'il y ait des concerts. Vous avez mis les azos là lâcher bango, bah là ça va misser tout au Wengezo azouar bah pépinière na bah manda chante, bah Melia, bah lempela, mais bureau bah lelo yo, tout ça na carte. La monitor on a pas son beauté. Grand absolu il faut comprendre. OK. Ve chombo. Important. Oh ya la OK. Ah, il est première, ils sont à 6e là-bas. Ah OK. Donc je rappelle à tout le monde que respect na ba bureau kala. Donc respect na ba bureau kala ya wenge respect. Ba la idéologie avait de Newade. Ba benge ba na benge ya matélé j'espère. Vie de Newade. Ba bureau wenga kala ba na idéologie avait de Newade. Le de Newade non pas nous n'inga na bande mission bandinga faut tu na ko la. Ya on la linga sikutu bana non actualité parce que actualité. Mais faut tu na pas différence ba bureau lelo boké c'est na biso. Boké c'est tout. Na ba fali ba faire ba hériter ba ponga na ba tout. Ba bureau boké c'est tout. Na ba bureau ya kala. Qu'est-ce l'autre fois peut solo là qui en mettre côté na profondeur na ngote. Ba kokanité. Siko lelo to bana non actualité aux eaux dominé Wenge Musica 4x4 BCBG tout terrain. Basangani yo nanu impression na ezanini impression na yo par rapport pour to benga événement bato basangani to moni maman événement tant na mona ki en jansi premier longo na saki na parler na bolishit ya yusuwe nanga ya suwe nanga biso du moi chance mona wana basuka ne ba yemba ki bango tu mais te beli batalité ba yoka masolo ba te beli batalité ba yoka masolo donc bazui chance moko nanu salama te di jamais vu. Et ça événement moko komeka ko ratango te le mois na poto mitala pena so moi congé za na mukolono gindu le foya po événement oyo pa imote ba beta ba bamba libanga yango pe siko wana pe to solango pa imote ba beta ba bamba libanga ni ba ko bona na poto to tshaka neti c'est les unes to zu combattre moi c'est les unes avant ba libanga neti ndenge nini po ya kenda poto na Marie Paul la kenda poto pona wenge Marie Paul pas en cas de projet Arozala imba kaskito Arozala imba kaskito ba pisa kina no poids na 4 personnes oyo bazaki ba administrateur ya plan po wenge salama na nostalgie wenge salama na bazana testament na bango so ngora testament na bango lukanze madade mpoko le saponge ponge bande koboyo kalinsa po ya Wenge Musica umwe na batanga jibe mpiana Weranson ale makaba masela basangani basali mouvement ekoli Adolphe Dominguez tata le sapeur
na c'est le boulot l'ingénieur ba ko coller sa mouvement au mouvement poids mais il y a le 4 administrateurs wana et puis 4 administrateurs wana ba qui président la bango papa chéri financier la bango nsone ba makaba na directeur artistique na fondé Masela so tali grâce à ça qui bango 4 wana M 4 bango tunga na bengo na bengo quadra M les 4 M bango tout ba comme banana M au moins Pierre ninja mais bah comment tu l'as banana M subitement comme ça sauter l'impiana M présent la bango makaba M makanda M wera masela M bango tu peux me dire le masolongo comme les banana M mosara mavuzi mamu ngautu M kokibi lisusu donc vous voulez nous avons souligné bon grâce comme on banana M les 4 M wana ba administrateur ba vandi pas ba boulé mais bisio nga naza communicateur à papa chéri ça fait plus de 25 ans qu'il y a des boulot. J'ai eu la chance de voir compagnie Nini RTL a tué $1 million na papa chéri, $1 million na Weranson. Basta la projet Bolo, Babeta Plon, down de Simbati. Bralima, brasseur comme Bralima na Unibra, misi 2 millions, ba légui sur RTL. Pour ta compagnie ça mai ba section masango ba chiki simoro boy mu fatina mbongo ko tinango ba misa 2 millions ba pesi nsone ba pesi mukulu e simbati nzamba sali grâce mamusu so bolgo na mbongo tansu na bolingo ka ya nzambe ko ya nzamba sali grâce Amadou Djabi waza 50-50 on est guinéen congolais pour to umele pe na ba wenge yepe fanatique ba wenga kala nzamba sali grâce à travers yena tansu pe kutu na ba mbongo o ba chate mais bandimi basangana ba beta parce que pourquoi basangana na ba beta batali l'unique clan étiqueté na Congo au baza vivant l'unique clan je dis bien je contrôle très bien ma phrase na zoloba l'unique clan étiqueté na Congo le loza vivant clan surtout clan Zaiko ba wemba bazate surtout clan viva emene azate papa wemba bazate mon viva le babima batikala ka date viva ne bima na 77 titile lo batikala ka date batikala chanter mo bocheke kate bo beteke bakara bo kipakete bo yambakete oso bilelo beteli sola viva la musique ezana chanter mo beta ngo le kabatutu azala kana kishasa tika poto kala kana kishasa baluka kete na batu na kete amuna na kana bibembe amuna na ba réunion j'adore les Cambodgiens c'est l'unique chanteur atika no satire ya viva o beteli sola viva le kabatutu donc tant papa masaki vive né en 77 tant ma voix là Bajina, Bevoloko, Bayoranaka, Bepsi, Bouta Machagado, Abe Agazé, Papa Wemba. Papa m'a causé la Makamba Violaka, Nayoga le collé. Bakangara qui n'a pas prison. Tant que Bimba Robert n'a pas prisonnier, moi qui n'a pas gueulé à moi. Tiba Salé Mubimba. Il faut que je me voie là. Bami, Nanga Yo, Bana Kinshasa, Bazonga Ndesima. Bauta bakoma kotombola mapeka e babogele papa mapaki mouta ozo boulé oh babozana kelelo tous les leaders presque ya Congo babota mana kinité leader nanga mo babota mana kinité papa chéri nso na bota mana kinité luamba bota mana kinité luamba mutete la bota mina sona bata yango zo ko luambo akko aramutete la comme le luambo lwa John Pene mais le rara agi muta matriaka vana mina mama yango kombo ya foala po foala utina franco na ki Congo foala yango mingi lomba zango tabule ya botema na bandundu pepe ndombe bandundu inos balinosa balume bakote kuna leader na botema awa zate même via latino kisangani mais bon wa ibakate pour ça ba kino to ramwa gidiba on a gagné tout là ni sur des abongo bongo mais bato ba ba idée wana ba démonstration ba masolo chiko projet wana anazoya sorotali lelo clan tikel na bisowa clan o eza vivant ezaka clan wenge o muta kufite bango tu baza bien ezaka clan wenge alors ba istanga Madou a komeli bango proposer bango idée ba bukanite bango tu bandimi dam ya Madou Djabi et en cas d'administrateur bakutalaki lobi nango monaki fie le bula yena ba melia ba lempela ba ikorobere kokota ba passer kusangila a de ata tagina masolo sa bandi be mission nango ya ngo mfioto na tikalite hotel na maison mère Sankarasi ke nango musika na mona ku président wera sa bandaki nango karibu mais Sankarasi na wengeda azali azobeta masolo aza olongola ye boso robeta masolo azali olongole yo olongole ne uye mo koloke sa bibolongo Sankara ndengeni
Sankara zongi. Azonga te azalaka. Nga la ligne tsone. Bakanga puku na ndela mesana ko lekela. So puku lekana na sano ko chile mutambu na cuisine te. Mukolo orchestre bi Sankara okendo ya kazalia orchestre ne yango. Yemo Sankara lobia longo te na kamo jansi longo ka Sankara kamanga nga siko olesa bana na misatu. Ah, pour boire mi tema mabebo ko. Poso la bila lobo. Pour mi tema mabebo. Na maramo nyonso leki. Ngabe bolu ka bolu nganga bo. Pour bolu ngolo ngolo na musabo kipe bana biso. Non, botika biso la biso no sala. O mani to biso na comprendre. Muka benga na 140 siko na téléphone. Azali, ese mosaka bi ozali. C'est bon yo loba na yo expliquer na luka na 140. Ah, vous comprendre. Au mona to biso na komona ka kamada ndeke na mutu. Ndeke na mutu bakenda kazamba. Ndeka luka biloko na lesa bana zala. Mutu ba luka biloko na lesa bana ndako. Mukolo mutu azoki biloko te akapele ndeke po ka nyama. Bana mabio ka nyama fona bumayo. Mamto sala yango. Yo luki 1000 francs peut-être d'année. Ngapena luki 1000 francs ça n'ira yo zo mane faut to longo musala yo continue à sala. Te. Ça c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Te muna muta kipe moi angle na Sankara na maison mère. Donc ça razo sala kuna ngapena on sala ngokoto. Eza iloko muko nanu sala te. Nzamba permettre surtout kufa te to mona. Obi ke taka mutamoni sotu muton, amoni su communication. Kufa lelo te. Mutamoni sotu muton amoni su boro kufa lelo te. Ozana to moni makamona to mona te. Sikoyo to sola ne mingi mama winge. Mais 4 fois 4 tout terrain. Mais oui. Na ndenge ozomoni la parce que jusque là ils en a ba auto moni na ba image mais ça na ba auto moni ba image te. Neti manda chance pe winge 4 fois 4. Ah vous allez inviter. Mais allez bamtu bazaba ko za ba inviter. Bel badim sa te. Kaso yem neti manda emba krezo sengo ayemba na vocal na kala ibwingi. Ayemi pena ndenge ba papa chéri ba yemba tele banso ne bele ba ko tak chance ali hein. Manda ozala invité Marie-Paul invité. Attache d'après nga invité. D'après nga. Frère m'ta suk sali selon. Avant ba pouvoir benga ke fille dernier fils papa chéri pas benga dernier fils. D'après ne nazo kanistela la zamutu. D'après résonance na na ko bunga pe. So na bungo za na mi placer pour guider nga. D'après nga nazo mona. Au satire pena ya 4x4 tout terrain BCBG des aciers les boules en coin. Papa chéri, après c'est le boula. Werason, après papa chéri, après Werason, Adolphe. So c'est la Lembi, Aimé la Mati. So qui Adolphe a Lembi, Alain Pelamati. Au satire, Yango wana, Naba man n'a pas no mata. Ah, comment no mata? Man n'a pas no mata, tu as 20 000, pour man n'a pas 20 000. Pour pas jouer mail, na souci man. Malgré mail, il y a le bar en côté. Pour pas jouer, à jouer ça, il faut que la Kalaï bouing. So tu m'as percé, tu m'as bayara, na yeba, obété le solo. Comment tu vas aller percer tout le monde? Tu n'y va vrai bureau, t'as la haine. Papa Déborah Mouya. T'as la bureau, il y a une mélia. T'as la bureau, percer tout le monde, il y a t'as la bureau. Donc, Bamsou va nous mater. Ton dos quitte à Siko. Mais comme appelle R, mon représente la version moi est belé. Et comme R monte sur version B. Bon, là, ça, après Bisso, Moussani Bossalex, c'est Manabiso. Tata Matana Toniaton. Ah, bah, j'y trouve, oh, on a fait cet exemple. On fait cette proposition. Ta mukulu matana BCBG. Yayo, ah, moni ba kibese moni ba jidele. Te me paraîtrait. Nazo ya wera pe matana yayo moni ba moni so équipe na ba babindo me ba JDT. Ti o ya rolinga. Eza bon mais au satire bio eza pena 4 batouana. Dans les 6 administrateurs. Les 6 cadres na 4 administrateurs. Les 6 cadres na 4 administrateurs. Mais apparaîtrait que na projet wana ouais wingi 4x4 on est basangani babi papa chéri BNDP Drumer nae a joué. Drumer na Sega papa chéri BNDP. Sega voyage na wingi 4x4 tout terrain. Sega qui doublé la titina. Yena na chance parce que azala qui doublé la titina. Akena poto na wingi 4x4 tout terrain ce qui 2 fois. Donc ces gars a déjà d'office. C'est normal déjà avec ça. Il y a déjà d'office. Mutu soba robben na kakol. Soba bikakol a essayé ba bendi kakol. Mais na mbunda les tozana mois de au bazali, baza omniprésent awa tona Blaise Mbonda. Tozana Ali Mbonda. On ne peut pas parler d'Ali Mbonda sans passer par Blaise Mbonda. Parce que Blaise Mbonda na yé d'après nga à moi ba speaking am susu. D'après nga comment ba Mbonda na wenge banda na Blaise Mbonda. Pour les races de Feston, Master Moura à Longbe, Otu Baïwa Baïna comme Mbonda, Badon Bonda, Banani, Badon Piro, mais on a comme Mbonda, c'est Blaise Mbonda. À partir de Blaise Mbonda, Zaïko, tu vois qui c'est Mbonda, qui t'a comment il c'est Mbonda. À partir de Blaise Mbonda, tu comme la Limbonda. À Limbonda, tout le monde va Jimmy Mbonda, tout le monde va Zulu Mbonda, tout ça, on a monté les lots. Mais Blaise Mbonda, n'est pas Colombonda, donc Wenge,
4x4 tout terrain et tika so comme mon mythique Mbonda babenga batteur de tam-tam Mbonda wenge mtaye nango babena masolo moko boya lesoki kopte kufia à partir bango na sala pour ba mbwa simbwa lesoki mamte bebito barani wenge panzani bon ba ya nango mais babi la 4 sur la paix apparemment bon ben na paix petit na bango héritier watanabe te wata akoya l'invité ba wata za invité par na base na babimi na maison mère pona zo tangelo na no satire wana o satire wana mta suki sango magai mbanzi album te mais beta ba concert nango faire pona gabota la concert gabo faire emba o satire wana muta ko sala ko epole ba vie facile eza faire po ye azala wata azana chance nini so babengi BCB ja ko yemba babengi maison mère ko yemba avantage ya wata kana ngo ya mwana. Maintenant, dans tout ça. Pourtant, vous avez dit Wata yi pas biso. Si ma maison mère. Donc Wata a des avantages à tous les deux leaders. À quoi yemba BCBG comme à quoi maison mère. Parce que dans tout ça, mais faire pena ko yemba na wenga kala. Blanchard Moussaka. Dans tout ça, qui est derrière ces projets? Te moi nso ba otoka makala okosenga makala moto na mbabula moto kotanga misuni na nzungu te suka kana makala osengaki loko moni projet bo suka na bondi mango bino bolingi suka boyeba moto azosala idango po bo sala neti nini te bat ba besoin batu nsusu ba oloba eza chef de l'état mwana simawana mais ce que eza chef de l'état mabe eza pa ya loko mboka net plaisir ne est-ce que bike bomboke beta eyebana président faut sala biloko mwa makasi mobutu po pe yebana bengisa Jimmy Cliff abengisa Johnny Adey abengisa nazoya abengisa Jimmy Adey abengisa Johnny Adey Jimmy Cliff abengisa Ali Foreman abengisa James Brown mais mbuto ebani ba bien faché na anonymat bana na yepo ba fula plat babengisa Kassav et à la bongo États-Unis po Obama avandisa makambu abeta de double mandat na États-Unis pese etebo ebogele soyi basenga ke bomela so mo déranger so Ben Laden George Bush le fils po bandi maye abomaki Saddam et président tout ça mo événement moko bo ce qui président simanango où est le mal d'après nga na mona mabela ngota zamna le congolais et zamboka na yango moni batu bafingi et bela batu ba yebe comprendre te pour na Congo to wela ko ekoza na bien moto wela ko bongse ke mo no buki kingo oyeba te bela ba moni fo veut chanter fo pourquoi abengsi lettre p ba comédie bazar et doxine lettre p mais attends ka longwa maman Samuel to abengsi président FIFA na Cameroun pour na ba sepeli ba tunité hein ba ko ba leader na biso nyo surtout bala aw OK tous les leaders so bala aw ba benga ba président pembeni est-ce que vous voyez si bakenda ba Côte d'Ivoire bakenda président to pas cher comme il faut président Guinée bengai comme il faut Sassou Nguesso bengai tous les présidents bazaba benga bango pas et tout biso to mona bat biso ba benga bango mais biso ba to benga te to ko se kapet et donc c'est ailleurs ngana na mona kelo la batini kana télécommande mais na moni ka djora ka mutu et selinga pebi azape crâne TV5 zo benge mais Congo benge baboy Congo le mta amune réunion continent mais abeti solo réunion le 17 février balkanisation bakabula Congo tibodombo ba expliquer biso baboke tu ba expliquer biso bana ba le 17 février réunion salamaki tilelo ata moi tenir le pont na biso na bakabulide si ko pona prestation oui comme là yebi trop qui connaît tout masala rien na mboka neka kwanga kaka mtasala gilet azo importer mais so ando expliquer mambo ya lobby prophète à Koset Blanchard Moussaka projet ya wenge 4x4 ceux qui va jouer na poto ningo monela raba bokechwa yamo ba recréer en op événement genre baboya ndulu ane be ndulu so boya ngoza ndogit et alors moi salamate salami oboyango hein et alors moi salamate et salami il faut dire un mot na ba combattant parce que déjà projet déjà bandi au salam la bien combattant nyo surtout en soit fanatique à BCBG 4x4 tout terrain soit fanatique te ayora tandule nango mais tala lelo na babar nyoso ta ba petit ba teka ba flash disque bande mezo ngara ngana lela dani nanga o mololo igima amu olongoli lobi na biso ba niki de kam te betala babar ba sala musique moko na betela ngana bangaka ba leader ya wenge 4x4 tout terrain na ba âge nini makamuni ba sala o lelo to kokango te maman beto ça là 40 ans, 45 ans, eux ils ont fait ça là 20 ans. Na 20 ans papa c'est comment ba mulolo, ba goyera ba comment ba nikide.
na 22 ans 23 ans babeti Stade de France 254 chaînes totales dans la télévision et ça la maté bon tout le lelo basala baloko ba pelé babeta bala lelo na kala ya on pela sila raté ba Messi ba bimba Madonna ba bimina ba kumisa ko le pelé azomona na te abima mythique na balé et dit mais qui c'est abima mystique na vélo et ramo ba bloko moko au mona papa chéri na 28 ans ou 30 ans beti c'est une Olympia basala makambo na les bas âge na bango basala mamakito banze muti les aussi la succès or lelo biso ba 40 ans ba 45 ans ba 50 ans tout ça banze mo ba salité tout ça banze mo ba salité na âge inos bi papa chéri Wera Adolphe c'est le boule ba bete de Stade de France na âge inos bi ozomona donc tout profiter de l'eau quoi na barbeta la poto na robamba libanga pour mto bamba libanga c'est les ino okenda poto na wenge c'est les ino DJ na bibende soki ni bibende babara bibende banjili côté ba Saint-Thérèse Marie-Paul mta mena poto le roi ba ketika na classe mais Marie-Paul n'importe quel poto bana bati ba kenda ni poto bana batindika na poto wenge soki wenga ngoye beta robamba libanga ndenge nini robamba libanga ndenge nini aussi il faut dire quelque chose na ba combattant ba talo pour un événement où nanu ça bango ba sauter ko sepela ko le grand bazo benga ngachura mbo mabi musaka mkwana okima bulo mettre boga mettre boga mettre so boga c'est mettre ma gauche abina okima bulo musaka mkwana poto e mona ngate okima pa ko tandula akota ndule bele ba moni makambo yote bele ba moni makambo yote nakini ute bele ba moni te ba chroniqueur a fallu faire na pesi masala nga fali mbote masala nga faire mbote ba chroniqueur lelo tala boso beta masolo ba kanza musique ba na faire fali oh avec ah mama kala ba osa nini oh na fra congolais na yimba lokola wendo koko la batutu akina koko ya régisseur koko mutasali nzem Pascal Poba koko ba musicien nyonso ya ba lutumba papa chéri papa ba tutu ba fra congolais mais vocal et ça la succès na fra congolais wendo colossal wendo papa wendo po na vocal ngaya kala maseni basenga mbongo bote na deuxième na toko pona konga tiki master na tanga zwala akima master ne wana ebi solong master na luka e pona foko no ba epina master basenga na mama wote kisangani manga wote ba kolami tanga zuke kol pa kolami na toko pona Congo asali clip mo master na suste de ce vie a compliqué ba master ya prêtre tanga mta banda ndule pecho yo kinanga pocha kikabo zala na bobo donc Norbert lo wendo tous les deux plans toko pona Congo mama ba zo na fimba ngubu bina album bana ba yemba ba madilwe ba tutu ba yemba mais wendo mtagania franc congolais na tokufa pona Congo toto tite me toketa la on Gabon président Sassou Vandi président Marie Bongo Vandi président Kabila Vandi ba ministère tout ba défao ba défilé ba président ba Kangarabo tant wendo zo focal ba président ba Telema mais ya kim katata na bango ya koko na bango na coupe du monde mon atala boy Roger Mila mkola ba libite mkola ba traîner mais yemta bi meilleur joueur ki karaté bo sa na karaté bo sa na karaté premier ministre nini azana Congo bana to bandango ana lisolo ko le Lumumba mais ce que le Lumumba le to bien voix pour le Lumumba ina mundelo netinga mais premier ministre nini et puis vers le Lumumba astana nga ba c'est normal a kenene ba université mais aloba mo balkanisation na 60 ce pays ne sera jamais balkanisé na 60 mutala musinga ngonani mutala musi oh ya du tout là le lendo na so kitambo veut du tout là animateur à Choc Star ah ouais vieux boulot tout ça ça boulot bien tout ça boulot t'es à qui pardon il y a moi qui parle mais tout ça dans le quartier merci vieux tout ça boulot va dire toi ba traçant de là c'est donc vieux du total azali première animateur oyo abanda asenga ba chanter nzembu e banda na animation simeke na nzembu Damien yo mambe mwana mulume mwana fele manda mata malonda bile il fallait ton soir ta portrait et ressent la bien moniteur la bête la roma solo kala viens à Kosi ça fait du bien non tant na lobara masolo kala tant na bête la masolo kala l'émission bomona ranga neti na kosaka leo na biso ke yende mtabanda asenga na defao yemo ko bakosi la mtakufi asenga na defao pourquoi banzembu te bandara nzembu sima animation turo na banda animation bongo nzembe banda
ndabana mwana mulume mwana mukale fiele fiele manda mata malonda bileko ma omuta sala kiriwana omuta sala kiriwana okama teke komoni di tutala mazo imba vie londa kitambo ya bandu ndazo imba juna mbafu na skene bile ku juna mbafu muta sala kiriwana oso nayo Mosaka na coste de Chris business ils ont répété le pan na bango na sali ki ya mwana mulume mwana mukale fiele fiele manda mata malonda bileko na bogi vie londa na biso ya baba na biso na bogi bileko juna mbafu na otanga nanga via Zupro aboka ngo esala o esali ye ya lobby asali témoignage na misu na po na beto masona betaka na imam na beta c'est témoignage vivant omonate ya nanga na lingaka mingi big wana juna mbafu asala ki mona mpire aboka nga déjà nazobi na otanga nanga chi etale kotele musique empire sumba mala futunwa iwo ikota soke benu bama etale comme nanga msuba benga nga chale po to a deux Blanchard so bengi Blanchard to nota episode ale na Blanchard chale Mosaka po bakala beso moko ba benge ba sale moko neti ba chale moko ba benge chale ok poso bengi Blanchard total absolu to tambula biso mbale to bota mambula moko juna mbafa biso tambula biso après biso de to tourne comment neti ko ba ese Blanchard kutu na bika nzamba asala nga grâce azwa molimo moko yanso bengi Blanchard ko na otala ngamu to na tambula biso de to bota mambula mo mapango etalana siko juna mfalingeki aika mada yana biso boy ko temna ba yana biso azwi biso mbana les deux Blanchard wana atambula na biso siko so ba bengi Blanchard total absolu ya bakabule biso ba via quartier moko ba chale moko chale siko ya kufa ngatikala. OK, toi avancé aujourd'hui un grand chevalier de la plume de mon pays, la République démocratique du Congo, Zakari Bababa Soué, il est projet en Ezo Sepelisa a été étant que porte-parole, étant que Congolais, Neni au moneli ba propos naie par rapport à projet ya Wenge démocratie makasi ya démocratie ngwana beauté ya démocratie ngwana mutunyo sona libre opinion naie alobo alingolo ba mais vie azana moi ba vitesse trop souvent na banga corriger ba yaya pona lingake mingi de solo la mingi mais makamsupa lo ba déformer histoire ya sala Wenge te Wenge ndemtu esala yi Ve Zakari asala Wenge te Wenge ne sala te batu ba bossa la trop Ve Zak le temps to yebiye angana yebaye chargé à relations publiques ya club de stars abanda TV mamota ndolo ba yendo ba bona TV bo fait vert ba kin so ba na otikele mo ba skit wala sa ba test na RTNC mais azwa pena ye micro ne tozolo ba bo c'est fait vert et bimi na neni séparation ya Wenge dislocation Wenge fait vert et bimi n'est-ce pas Wenge bimi en 1983 azalaka ba 83 azalaka ko lobanet côté ni rien donc azalaka te Wenge mte façonné salié na séparation wana tant Wenge salami tant Wenge kaboni yake maison mère aki trop maison mère que BCBG mais moi comment que tu minsone biso tchepwa biso beto tchepwa te moi tu biso aki bongo donc dislocation ya Wenge mutu sali Vezak ye asali Wenge Wenge de sali et puis Wenge ni mte sali Wenge BCBG tous les deux makelé la Wenge il y a tous les deux Wenge parce que makelé la Wenge mte sali oui makelé la Wenge a bénéficiaire ya polémique ya Wenge donc na nenga mabete kulito zongo mabete mais histoire que sozo lobela bongo na ba communicateur nango ba ko boya pe ozo loba parce que ya lobela Wenge 4x4 pour faire mo parle baraye te mo parle baraye mta sala ba porte-parole non. Premier porte-parole, tant que vous avez bien été foutu dans l'histoire. Premier porte-parole à Congo, en 1960, comme il n'est jamais Colonga. Il porte-parole, il y a Grand Calais. Il y a Joseph Tchamala. Pour bien dans commandant. Joseph Tchamala, bien à Grand Calais. Pour bien Grand Calais pour Petit Calais, il y a Pépé Calais. Joseph Tchamala, porte-parole à Liboso, Abima Palaye, comme il n'est jamais Colonga. Deuxième porte-parole, Abima Paloa, Bomanzen, dans Salamuntala. En notre soutien, il y a Ndingarikaka. Neto yeti na bavaga ba ya Roger Bisso ba Sankara ba Blaise Elema ba King Tequila mais ya sali ba porte-parole te alors donc il besoin idéologie na te biso so artiste to tibo to zo ba biso ya to pesi programme to zo idéologie a jamais Kolonga donc to sala en orchestre pose idéologie ne il faut sala en orchestre c'était net ba ken piana ba pas tu refais ba bino que au sala en orchestre c'était aux la chaîne mo sala aux ba la micro mais au sala en orchestre biso le ba ben CD ya leader na biso ben CD ya ba orchestre na biso de ye Wenge sali ya sali Wenge te et puis te ya ko mona te que non azal est-ce que azal riche na ko ba musique je ne crois pas
Pour na Congo ba musique ya ba biso. Chroniqueur à musique. Te ba chroniqueur à musique oui ma musique e belete mam na bete le ba jamais kolonga nan ba tatanga na TVT que premier porte-parole na ko ba se tu ma tabi si tant sur pe botu bonus bele ba ebité. Premier porte-parole à Congo qui n'a pas sans passeport sans visa Lumumba kangana liboko. Pour le monde na lingi mingi. Akenda poto sans passeport sans visa jamais kolonga. Lumumba tanda lingi. Lumumba linga ka mingi. Po Joskim t'as une vedette, patron de la musique congolaise. Ok, jazz na Afriza, na Friza, qu'est-ce que ça là? Nazoya ya. Nazoya, te, patron ye. Ngana bisa ok. Te Nazoya na bete, Nazoya. Ya zangina pour biso mingi ta mais so patron de. Les deux wingets. Ah, il y a qui trop maison mère. Bon, là il y a la bactérie matabisi moko. Mobutu no ya OK jazz. Maki caporal, est-ce caporal a patron? Pauvre, ti akoma na mbongo Lumumba juillet na partine MNC atindé comme journaliste na Belgique vidétique pour na koma chaque édition du journal Mobutu na koma ba parti ah qui ana koma ba parti na koma mais caporal mais le caporal il a quand korolo ti ku former na journal koma nete Mobutu na koma déjà donc il a tête bien faite non bien pleine. Vous comprenez Mobutu a conseil à caporal bon bozo conseil au jazz à temps à l'université première université mongo yet ba qui sont bazo ya ba conseil au jazz à nous menuisier pour qui sont menuisier ya ngo ka mutazo la kit ya cuir et comment la kishasa matela dix et une compagnie Amasco n'a pas comment rotana on est carrément na rotana Amasco pas quitte à courir le besoin ni ne soyons important on communique qui sont qui a comme ici et c'est pas bien pas solo et pas faire avec bâtiment solo en bête ça se passe bien monté bon c'est ça histoire il pénité ma mususu ngabla ma msinga toute la honte na yebi makamba mboko yo ngana na vient na toma luwa to yebi makamba mboko yo mais ça que le peut faire na yebi mais quand on sala wenge na boya pour la bête que non ok jazz ba continuer on a l'art ba otanga ba chiki ba bomboko ba pinga kasende ba tebele ba otanga ba chiki Joski mutaina ba patron na musique pour Joski so kansebu ali so alita chamala ba importera loso ba exportera loso ba importera loso na biso to loso to liakawa ba gana ba bumba ba ko tongo DPD leg na kulutu alita chamala na kansebu Joski so bim sum elle était courte de taille oh on arrive bim sum na salon Joski mtaye na bima sanye ke sema yolele alita chamala ndimna kitoko faire photo mbango leki ya kansebu oh alita chamala Joski na ba patron la mouvement pour que la bavio na mano rabasi oh bavio ka na mano rabasi na repose moi pour fredonner ata centième bavia kala ora basi soro yoki bavia kala Marie Loïsa moi c'était solo soro ki tete bolingo e kabonye moi c'était soki para fifi moi c'était soki emewa bolingo mama enga wa yosukate moi c'était nakolinga nanga elue mama mbea ye basi avec le même basi basoki balarme ke pour moi ça repose nzoto repose mbongote n'est-ce pas Joski na ba patron bana wengesko ba ina bana ba patron pour bana wenge ba ki ba jeune ba ina ba Gino bokana o lelo komba Serge te koma Gino bon ba comme le même Serge soki nani ndi maba benga koma ka Gino pour na wenge yana wenge mte ina bana ba patron aina ba Gino Kota na zui chance ya rotanga na ye maman no sala soki lelo me botile poison ba bar. Mon père n'a pas ça Gino Kota. Na pese mbote pas na poto. Mon père a Gino Kota na sala pe Gino Kota na vacances nyon surtout aux vacances. Ceux qui lelo mais le Serge Kota. Oui, ceux qui lelo mais botile poison. Eux mon père na Gino Kota na sala Gino Kota na vacances tout. Azong andali nga makaku na bango mingi Gino Kota makaba ina makaku. So ali nga makaku mingi. C'est que chaque vacances père andali nga sa vacances na kishete. Vacances to azong sa akina nga makaku na France, to na Belgique. Ba futa makaku billet. Chaque vacances. Ah, beaucoup ça va ngamwanzana là. Chaque vacances, Gino Kota na makaku na bango poto. To tanga to monde na roi blague donc ceux qui vacances ici ben makaku basu ba mali le poto makaku na bango. Pour père na maki nai. Père na maki PDG à Sotraz. Gino Kota. Badadi Bitodi. Mata Mukulu.
structure rabar mona na kitambo ça la succès ya bachel ABC ABC père on a des abréviations mais les débats na quartier ba bien abréviation te ba na kitambo ba bien abréviation non te père on a des abréviations au père on colonel alors père na garde ya colonel Félix Ndapesa Félix a tout pour ça na retraite ta pesa ki bango na bango na ba sala ki on a c'était mal liboso na venu bar mo ABC hotel yo yebi kombo bar wana mais en limite au côté non les kaka bar wana ABC et le binini avenue Bito di Charles le relation adjudant tamaga djé mo bengango adjudant Bito di Charles mais ça banane bengango avenue Bito di Charles ABC tous les deux personnes carrément na oya qui vous na la donne j'espère nous sommes na oya ABC wana avenue Bito di Charles to adjudant Bito di Charles et ça le roi deuxième après on a compliqué ABC bemi na kwa parce que tu peux belé ba abréviation on était bon donc maseke yankao tamaka mutozo mutoza no histoire bozala nga bosaka na ngai te on a yana nga na pouvoir mukilike na yebi makambo ko tanga plateau moko na batutu na sepesa mukili siko qu'est-ce que Zakari a apporté na musique la musique congolaise polémique que bosala débat oya leki na noté yango pe fula pe makambo sala makambo ça pe apport à munene polémique wana si on a dit les lots, aux années émission mon papa chéri a fini à ouera, exact. Si on a dit les lots, émission mon ouera a fini à papa chéri, exact. Mais mission nion sur mission de ça là, bah subalterne la bango, bah tu vas grader c'est tout ça là ma kélé les wana. Question d'anglaise. Donc polémique hier à Yara on a fait vers à faciliter polémique wana. Et puis hier on a une polémique, peut-être combo. Pour polémique et bandi peut aller loter. L'homme a boire là, premier ministre Mbogela les nanzem, mon collègue ton a boire tout le temps. Qu'est-ce qu'on donne? Encore polémique à Kangisé. Taboulé à Bois-la Grand Calais. Niamazama Roma rappelle à Roma Peña Maroboko et à Mukili. Car Reba Robokola. Tant Grand Calais, la Nagui. Vieux à Bombing à la Fox Afrique à Kisangani. Poisson en banque à Boguela. De polémique est bandana en Okala. Mais il y a amplifié à Kiango à commission de la télévision. Et ça, la paix m'a camboué, mais ça fait battre. Polémique ou polémique. Qu'est-ce qu'il a porté dans Wenge BCBG? Il y a qui trop maison mère. Na o bino bo reconnaître polémique to mona o polémique ya moko yebi makamuna ya sala bolone bien a faciliter lelo idéologie ne batu ba bimebele mais ko baka sala mukulu je ne crois pas pour mukulu bima va ko baka sala wera bima va pour sala nga jamais moi quel cas exemple mon simple au lieu de nyoko mana to c'est pour monaka et c'est tata ko zolinga moi na mta sa zolinga tata comment na bima va yo que sala qu'est-ce que ça de mbabi na ndem Pitika pataka kapi patala poser go passe quoi bakaki protocole ya bureau de bazam sala ko longola kaka ba mise na orchestre amonaki mise te azo répéter oh mais ça mise faut répéter pourquoi vocal ya la bien ya oyema na orchestre ngaki na moni fuji azo répéter na matete balongoli fuji surtout balongola fuji yo ko yema fuji yo ko yema mombamba wana mombamba yo plus riche que fuji na public c'est mal bisiko ba beta papa chéri na kita na yolo ngana Congolais solo